Ndeko Diomindonga va interpeller au niveau de la justice. Il va répondre puisque Baza Koloba a violé, Baza Koloba a violé. Bon, Bazouz Barossa Moussa Bango, c'est vrai que vous vous rappelez, à un certain moment, Zala a condamné suite à viol, au Toyoka Kayango. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui a été réellement fait. Mais s'il s'avère que Diomindonga a quoi la justice ne peut que faire son travail puisque moni tango ozali moto za responsable ozali koni, il faut qu'on évite la babilo mususu. Mais tu sais que tu as dit que tu as politique, tu as utiliser bateau pour pas nuire yo. Dans un monde politique, on peut te piéger. Pour se rappeler la magamamou qu'on a les canards, il a été piégé et puis on a vu tout ce qu'on a vu ici. Kabila a commis docteur T, puisque ceux qui ont commis docteur, il faut pas botter là-bas na nyonso, ils ont la campus, na ba université nyonso, pas botter là-bas on ba licence to ba doctorat là-bas. Vous savez pourquoi? Est-ce que yo kenda qui déjà comment est-ce que Kabila a sali licence na ye, to a sali gradué na ye? Il va défendre d'abord une thèse na monoronini et deuxièmement il va défendre une thèse, il va réfléchir sur quel leadership puisque lui-même est incapable d'être un leader. Très chers internautes, en tout cas merci Nandenge Boza toujours qu'on continue à faire confiance et de notre côté toujours merci puis maintenant de la colonne Zambé ou après ça rabiso souffle de vie et courage à Moussala. Pourquoi pas merci na Otobenga la perle blanche de la presse internationale Pitou Mangaya boss LED depuis Paris. Pourquoi pas Topisa Rapembo Telisusu na Banda de la Nation na Pesiombo qui demande Zangape Oyebi. Pourquoi pas aussi Tokanisa Cordon Franklin Masiala au Pendo Zaliko coordonné Moussala Makasi à Kleboa à niveau ya Kinshasa et puis Tolobaki à travers votre émission Bosomi à Congo ezali une émission au Boyeba déjà été Tolokaba Somi à Congo kasi le mikolo et toko kanga makasi mona mboka Eric Tiswaka pambate to biki na monoko na yo ba sembo zaliko bima ipai na ye yo toko lukai na lombango pona ko lobela kabino toujours ba sangwe bilebile boyeba na sima caméra ndenge tozali awa ezali bongo mona mboka Chris TV Songo wazali ko sala musala makasi peto pesimbote na musika na Steve Labe pona yende asali ko sala makambo to etali réalisation pe montage makasi en tout cas bandeko eko sala pasi ndenge tozali boy ko yokaki na mboka na biso bato bakowa boyokaki wana mwana mboka Kadiombo asili ko kufa lelo to samedi ezape bongo ndeko na biso pe mama oyo salaki pe mingi mama Shako ebembe na ebimi lelo bato ndeko ba pe kolela matanga kasi epa isusu basango pe apasi ata kutoko zela pe tata cardinal Mosengo kasi epa isusu pe boy ba ete bandeko basusu oyo toyebi ba politicien minene ya mboka lokola ndeko na biso Diomindonga bon toko bateki awa azali coupable directement mais tozo ko ba ete toyoki semblerait selon ba information tozui ba source na biso za ko préciser kasi tolobi il semblerait que mwana mboka ba jouer lisusu na situation oyo ya kokoso kako ekomela ka etura liboso ya viol selon ba source tolandelaki ezalaki ete bazwaki bongo na commune Kinshasa ko tâtonner ba information ezomaki na ngambo ya ba famille ba parents ya mwana ya mwasi ya 14 ans balobi ki atentaki ko corrompre bango après ko lekana ba juge oyo ba sambisaki kuna na commune Kinshasa mwana mboka banaki ko zoma bongo na amigo oyo ezomi bongo na Kanlufungola na commune Lingwala après pe ko lekisa tango wana tolba ete lelo to ko bangonga oyo akeli kuna na niveau ya justice pour n'être pas kotala likambango penda soki ya solo ezali se o esalemaki mais toyokaki ko kaka neto kolanda information te na ngambo ya Diomindonga o wa paza pe moko ya ba politicien mboka
alobi ete ye akomaki na makambo wana te me batémoignage ezali mosusu kasi yango tobi biso moto bakoloba makambo ya boye kaka te il faut tokutana mpe na bato bamaniolaka oyo bakotaka mpe na bozindo ya likambo mpo toyeba kolanda makambo nyonso mwana mboka nakosolola na yo lelo nalingi tozala franc na bakongolais mani bakolanda biso mpe tokobrose mpe mwa moke likambo etali bongo doctorat ya sénateur Joseph Kabila Kabange vrai ou faux asali doctorat na ye mwana mboka napesi yo mbote napesi yo mbote ndeko napesi mpe bato baza kolanda na chaîne na yo na chaîne na bino napesi bango nyonso mbote Cleboa napesi bango nyonso mbote. Alors mwana mboka tokota mpenza na masolo kaka ndenge internaute na biso en tout cas baza ebele na Londres na Paris na France pourquoi pas na Allemagne bakolanda biso na Afrique du Sud et puis na République démocratique du Congo mobimba koyoka kaka na poisa likambo ya papa Dieu Mindongalo tokopesa ba respect ebele est-ce que ezali kaka ba fake news ou bien ezali makambo ya solo ba source tozwi est-ce que ezali penza eza ko batama eza na lokuta to eza penza makambo ngo esalami azali coupable to te bon toyebi ke eza makambo ya justice nini yo ozwi na ntongo elo comme information. Bon, ce qui est vrai c'est que aza interpellé na niveau ya justice ba reprocher ye na o etali viol kangi ye puisque balobi ete bimaki na mwana moko ya mwasi soki ya 14 ans. Bon, biso totiki justice asala mosala na ye puisque s'il savait réellement que a tombé dans la piège Joana, il devrait répondre devant la justice. Mais s'il s'avère que Dio Mindongala a quoi issu na eloko wana, la justice ne peut que faire son travail puisque moni tango ozali motoza responsable ozali koni, il faut qu'on évite babiloko mosusu, il faut qu'on yeba makambo za koloba, il faut qu'on yeba ba geste za kosala, ozali na nani, il faut vraiment éviter. Donc balobaka l'erreur est humaine mais persévérer dans l'erreur est commis cause à la diable. Bakoyo kango na mbebo sali lelo badimbisi yo mais soko sali yango pe lisusu ya to wana bakolibisa ote. Donc to loba quelque part aussi soki to zongi mwa basima muke ministre ya justice so zalaki na tango matata pono c'était encore le Messi Tambwe Mamba oyo tango après ba déclaration ou ba effort Félix Sala qui paie son excellence président de la République ya koluka ko libérer mais alors baki au moins ceux qui ba bimisi azala à 100 mètres d'école c'est-à-dire moi musika d'école et tout bon lelo ezongeli d'après ba source to jeu toyoki que il semble que un hôtel moko ba côté à commune Kinshasa et puis dans son hôtel que ba bloka bongo de salami ce qui vraiment que ezali vrai monité que zape ba comportement moko aussi comme c'est comme no makambo na épée. Bon ngana va confirmer au nan na yoki wana te naza ko lobango avec beaucoup de réserves. Mais toyebi pe que tozali na kati ya lutte politique bato mosusu bakoki utiliser bato po banuire yo ezalaka nango ezalaka bayebela na bango point faible na ye to ndenge soki eza bongo soki eza bongo bon mobali nyonso azalaka toujours na faiblesse liboso ya mwasi je l'ai dit tout homme azalaka faible ata oza marié oza libende te ata oza marié tu peux tomber na eloko wana ça peut arriver mais si seulement si tu te laisses dans ça au fait. Mais si tu te dis, tu te donnes une discipline, pour moi, on a éviter yango. C'est difficile que non, moi c'est à télémiwana et mobile télémiwana aux ali ko bouger c'est que aux mobilité. Mais ce que nous savons est que dans un monde politique, on peut te piéger. Pour se rappeler la magamamo kunandenge les kana. Il a été piégé et puis on a vu tout ce qu'on a vu ici. Il y a beaucoup d'acteurs politiques. On a bien eu piège ou bien Zalagi Mamba, Salagi Ndembe, Babimissa, on a poisson. Zalagi Mamba, Salagi piège. Ah bon? Zalagi piège puisque moi, ça a batinda qui est rotinda pour but moroboui. Et puis bateau, le quoi la mou qu'on a se lancé à peine à bloc étali vérité. Réveil patriotique. Bon, et ça qu'on continue puisque réveil patriotique c'est tout le peuple Nebago. C'est vrai qu'il est porteur de la vision, mais au-delà il y a du fait qu'il est la porteur de la vision, il y a le peuple qui est au bazar au salaire. On oblige tout au salaire au bien réveil patriotique. Noël tenir au salaire même la loi naît sur le verrouillage d'accès à fonction à responsabilité à souveraineté. Bazar au salaire yango. Baka di mubangu ba salaire qui yango bazali to ko bien lokola banani. Abimi lokola balbaranini. Héroté donc c'est-à-dire kaza lokola mutu moko aza sacrifié hein. Par rapport à la lutte. Donc la lutte elle est pour tout le monde
nous savons comment certaines personnes se comportent aka bakomona yo neti babiso to akosalaka lite chaque jour tozozwa bamenance ya bato ebele toyebi ke bato baza se préparer makambo nyonso balingi se préparer mais ils ne peuvent pas nous atteindre puisque nous savons que ce que nous sommes en train de faire est une lutte noble. Et si le Seigneur est avec nous, nous allons arriver à atteindre le sommet. Nous faisons cela pas pour faire plaire aux uns et aux autres, mais nous faisons cela parce que tous en a souci en Bokanabiso. Le Congo a été détruit. Le Congo a été un pays où ils allaient une république bananière où motonito a koyé kosala nanion soit lingi kosala. Mais lelo biso to s'est décidé de l'obité. Tous en a pour ça mboka tous on sont en dengue singi to ko bunda pona yango. Donc oh bato lokola ba topesana no présumé Diomindonga la si s'avérer que makambo wana pesa vrai wana eza comportement ya kosunga mboka te parce que c'est détruit aussi la jeunesse 14 ans ceux qui maramba bongo eza vrai. Vraiment. Bon, on a yebi mona wana peut-être ce Azali na 14 ans de bako ba Azali oui Azali mineur hein. Azali mineur mais Azali viergeté. Ça c'est la première des choses. Oui. Il faut que la vierge pour la infraction. Non, il faut pas dans le but que Azali infraction té. Maintenant ko loba boye, Azali ba pratique ya bana o ba mesana ko bimaka na mibali à chaque moment pour bana ngo ba komati ba 10 ans 11 ans ba ko sala ka ba bilo wana. Ba commissaire yango ba homme politique ba tombera facilement pour ça nango. Non, je ne suis pas en train de soutenir Eloko Salami. Parce que ça fait mal à ceux qui les a. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Je ne suis pas en train de soutenir yango. Mais je suis simplement en train de rappeler qu'il y a aussi des gens qui font ce genre de pratiques bana mosus ba côté na ba logique wana pona ko sisaka ba tombongo. Ba benga communément ba ojana. Bon, peu importe nyenge so ba ko benga bango. Bakota na logique wana pona ko liaka batu bambongo azana ye moto azali na ye viergeté ayeba mibali tellement ebelé bazali déjà ebelé et puis il va se laisser faire na babilo ko wana piéger moto pour ebika ko récupérer mbongo peut-être famille na ye ko bonga to ndenge ayebike diongo azali personnalité politique connue ça comme on a posé que toyoki o te balaka ki mona mwasi wana $200 et tout ça bon tolo baboye bango mibali bakei na hôtel ndenge toza ko yoka bakei na hôtel basali makambo c'est senga basala basisi babimi ndenge nini baye kokanga bango na kati hôtel puisque selon ce que moi j'aurais appris babi que ça hôtel ya Frank Djongo so nana ngwa kangi bango hôtel ya Frank Djongo ça veut dire que la fille avait déjà fait appel à bato mosusu na te nanzimite ezali ba copie bato mosusu abi que non nazo ko bimana tata oyo a signaler déjà bato non nazo ko na tata il faut to ça to ici azo ki kanyaka to za ko yeba makambo ndenge tambolaka. Vous comprenez? Le Congo pesiko c'est que batata ngo bo mesana yo batata penza bo mesana ko sala ba mabe yango pe ba kolandela yo facile parce que soko sala ka bola mpona mboka neti ba to batata mona mboka pe Noël Tchani il est libre comme penseur et mona Congo a penser na projet na yo aki na ngoti lelo comme na mboko ya mwana mboka au député mais soki ça ba kanisa ba bongo ça va mais zate que yo ba kanga ko ka ni loko moko mbala moko bon ba congolais soki ça penda ya bongo tout to na na osengile pardon oyebi même na mibeko na biso epekisi na bana baza na moins de 18 ans bakotaka ba hôtel n'est-ce pas bakotaka to bakotaka te c'est la question qu'il faut se poser bokendaka ko vérifier ba hôtel ebele vous allez voir toujours mingi ezali ba mineurs bana mike c'est-à-dire que l'État atia mibeko applicabilité bato ne ba ko exécuter yango te bato baza ko exécuter yango te l'État le baki a garanti ya banda quoi ezali 3 mois mais ko mona bato so ba ko pesa ba ko tshela bato ba 12 mois ba 15 mois c'était ya on a le but ya on a le but soki moto tout aza ko banga l'État puisque l'État ezali ministre te l'État ezali premier président de la République te premier ministre te l'État zangana yo l'État ezali moto nyonso tozali l'État moto ko kengela moninga ministre yena mona azali na âge sengo elongo ba ndete soki yo boyo sali mbeba te tu as respecté ton travail et puis respecter mibé qualité chose qui ne se fait pas mais bien sûr que oui bien sûr mais c'est ça la dignité on ne l'achète pas c'est ça la dignité c'est ça être logique Namboko soko zali logique ba mona moto eza moto ko coopérer na été non mais la logique yango ndeta mbisa makambo belé papa azali logique azali na boanya ako éduquer bana na ndenge sengeli puis bana ba kokula na mayele wana ba kokula na sagesse wana mais quand on n'a pas de logique on est quelqu'un qui est bozali moto azako tergiverser oza mona ke yango nde butisaka famille boboti bana musu baza bakuluna ba musu bakomi bandoki ba musu bakomi ba sala n'importe quoi donc yango naza koloba que ce qui s'avère que makambo toyoki eza yango bon Dio Mindongala a se présenté la justice bakatelende bakateli wantoza na kati état de droit
ezala nga so na tumi na babiloko wana on doit m'arrêter, c'est la justice qui fait son travail. Ezala soki ezali moto nini bakoloba te ke non biloko azali proche ya mokonzi ya mboka nde batika ye non soki aza pembeni ya mokonzi ya mboka bakokanga ye mpe kamera détourne bambongo awa justice asali nini akangi eske oyoki faci akei koloba même soki olandaki faci ntango aza koloba ke kamera azali moto moko crédible et tout ça il a dit étant que c'est moto atravaillaki na ye mais si lui dit ça apesi version na ye et que justice alobi c'est vrai yo omonaki kaka na komona na miso mais biso tokoti kati na ye tomoni kazali moto elongo bani te eh ben vous ne pouvez pas te ye esi basambisi ye aza déjà ya kokangama ata baki na deuxième degré azali déjà moto ya kokangama puisque déjà na deuxième degré ici bakatelaki yango tolandaki yango à 13 ans aza mokangami ya kosala 13 ans matata nde nalobaki l'autre fois que makambo matata esili te. C'est vrai que ba magistrat ba pesi ba version na bango to rappelaki bango ba affirmer biso qu'est-ce qui les a motivés à payer, qu'est-ce qui les a motivés à continuer na résidence surveillée et qu'est-ce qui les a motivés à libérer. Tout ça qu'on a ndela yango matata zaka la dossier zarisation te ba dossier zali ebele na tangaka ba mbukanga lozo na tangaka ba passerelle na marbe bele zakati na ye. Alors moi na projet parce que nous tous appelés moulaïté oyo ka pe nzembo ba yembaka ba boka pe ba docteur bazo bakisa makaka mboki pe docteur amikolo pe. Bon, docteur, ceux qui ont tangi classe dans malam ou défendre thèse na yo malam, tu deviens docteur spécialiste na X na Y domaine. Ezali na bambo ko ba docteur ebele ba défendre ba thèse na bango reconnu ba to yebi katanga ki awa asitisa ki awa abandaki awa bazali. Bongo to yo ki ya sénateur eza ya solo to. Te Kabila rotika jamais comme docteur. Oh nandini. Te rotika comme docteur te Kabila jamais Kabila sera comme docteur. A salité to rotika la raté parce que il faut ko éclaircir bato. Yo zo ko affirmer ka ko te comment. Na bandeli li susu Kabila ko comme docteur te puisque ceux qui a commis docteur il faut pas boto là-bas na nyonso ezana ba campus na ba université nyonso ba boto là-bas ngo ba licence to ba doctorat na bango. Wana révélation mususu bakisi. Na affirmer yango na bandela ngo susu bien. Ceux qui Kabila a commis docteur na mboka oyo il faut pas boto là-bas tout docteur nyonso ba doctorat na bango ba étudiant nyonso ba licence na bango ba diplôme na bango ya ba gradué ba boto là bango. Vous savez pourquoi? Est-ce que yo kenda qui déjà comment est-ce que Kabila sali licence na ye to asali gradué na ye? Non, c'est faux. Ba wa relais information ezali lokuta. Kabila kenda qui ko assister to ba bengisa qui est n'est-ce pas en Afrique du Sud le un ancien acteur politique pour assister c'est vrai na ba défense et pendant que ça la ya ba doctorat ya ba to ebele. Alors comme il s'agissait d'une question sur le conflit, c'est-à-dire une réflexion sur le leadership oyo esalaka tango mboka na mboka ezali na conflit. Or, lui qui a été un ancien président mboka na biso a viva ba conflit esalama entre biso na ba pays na biso voisins. Et tant que moto agira Congo, ba bengisa ke po apesa pe mwa boanya to mayele na ye par rapport ya ba biloko wana. Mais il n'est pas allé défendre une thèse. Non. Puisqu'il va défendre d'abord une thèse na monoro nini et deuxièmement il va défendre une thèse, il va réfléchir sur quel leadership, puisque lui-même est incapable d'être un leader. Il a géré le Congo pendant 18 ans, a géré Mboka Mabe, a tikila ba jeune, Kabila tikila ba jeune kaka emploi moko. Pemi na winner. On a zobeta Masolo, il y a sénateur et puis l'ancien président de la République il y a 18 ans. Kabila zala président Mboko par erreur. Vraiment? Et tokotikala ko pardonner bato batikela biso Kabila tel la président par erreur. Je l'ai dit, je l'affirme, c'est un ancien président. Il y a une élection. Na lango voter Kabila. En fait, causons que ça pota passe na pota te popote zali. So il to vivre 18 ans oyo, nzele zate, ma ezate, pour ezalité, en plus ezalité c'est Kabila. Kabila aujourd'hui est plus riche. Tala boy ko tonga Congo atongi kingakati. Yebisanga moto atongi kingakati. Na kingakati aéroport ezali. Tawuti kolanda ba komisi côté mosusu site touristique. 3 avions ezawana. Nakati wana night club. Donc biso to kendaka wa to kendako bina bulumbukuna. Mwana mboka c'est un Congolais de père et de mère. Aboy ko kende ko tonga na libanda ya mboka. Bino bolingi makambo ya congolité. Il a investi dans son pays. Wana pe sous problème. Kabila n'a jamais été congolais et il ne le sera jamais. Et ça erreur oyo et salama na Congo. Ce n'est pas moi qui le dis. Il faut aller fouiner. Monsieur Kabila n'a jamais été congolais de père et de mère. Et il ne peut pas l'être.
il ne peut pas être Congolais. Il n'a jamais connu Mouzé. J'ai dit Mouzé est un Congolais des pères et des mères. Et les enfants de Mouzé sont là. Les Etienne Kabila, Moussoso Bakangaka ya onanyo yo, oya kendaka na bosolo na politique onanyo yo, comme on est Kimingai. Donc il y a des enfants de Mouzé qui sont là. Oh, Tu as oublié Jeannette Kabila. non, Jeannette. Non, ça sont des gens fabriqués. Zoé, Jeannette, non, mais je t'ai dit non, même Bakombo Wana. Bon, c'est pas Nalbi, c'est pas non, ça, le écoutez, ce n'est pas les débats, il a obtenu son ce diplôme, n'est pas les débats, ce n'est pas les débats, mais je vous affirme et je vous confirme que M. Kabila n'a jamais été le fils biologique de M. Laurent Désiré Kabila. C'est pas Ça, un c'est débat son, d'aujourd'hui, hein. ça, c'est son. Mais qu'est-ce que vous rappelez pour nous poser une question, nous rappelez Mutuna na yo. Yo ici poser question pour n'avoir pas doctorat na yeso keza solo et puis retourner une question pour n'avoir pas soka zali congolais. Ngana répondre au kaza congolais te ni ba o baza pembe na ye. Za komona congolais mobimba attaque au fanda là-bas. En fait, Dans le Congolais parce qu'il a investi dans son pays. il a investi en faisant quoi? En faisant quoi? Il y a nani? Oh zako kende ko visiter au Nalobi. Oh yo zako kende ko visiter pour na ko kende ko visiter. Bon, hier aibi ba Lyon nyonso na ba parc Virunga. Aibi nyonso ba mais il faut le dire non aibi na ba parc nyonso wana yeko tiango wana. Siko bisoto kende ko tala ngo et puis to ko kende tala ngo pour na ko. Eza cher pour na ko kende ko visiter hein. Donc, Congolais, les gens payent de l'argent et lui gagne. Et vous trouvez ça normal, quelqu'un qui fait 18 ans dans un pays, incapable de construire des routes pour les Congolais, mais il va construire Kingakati, et puis vous allez me dire une personne comme ça mérite d'être appelée Congolais. Ce n'est pas un Congolais, ce ne sont que des Rwandais qui peuvent faire de telles choses, pas des Congolais. J'affirme, je dis que alors, qu'est-ce que les Congolais peuvent faire concrètement? La loi proposée par Noël Tchani Modiavita, c'est ça ce qu'est le Congolais. Mais c'est ça un Congolais. Il a compris, non, depuis San Titi, il y avait des infiltrés dans Mboka. Alors verrouillons la présence de la République dans le poste pour te permettre que Mboka Tambula. C'est ça un Congolais. Un Congolais réfléchit sur Mboka Ndenge Tambula. Congolais, Moussou, c'est le Félix Tshisekedi. Atabité. Ije fait ça dans mon sala bakanga ba mi binyoso bako kanga ba mi binyoso c'est comme toza mwana mai na ngata to liagi na to melagi so salimbe ba boloko kamera soki wapi kamera soki boloko te fang eso mu dio mindonga to uti kutanga wa soki pa tombaki na magamba basi et tout ça wana tozo yeto ko na magamba basi apo ikuna kate est-ce que ngana ko kende ko pede ma ya détourner na mbongo te au moins il a mouru c'est bon soki ça bon soki ça bon au moins être amoureux c'est bon azui chance à gérer sous gestion à Kabila te a eu chance de gérer sous gestion il y a Nanyo Yote. Mais Azalaka, ministre à l'époque, je me rappelle, il a été parmi des ministres à gérer, si je ne me trompe pas, économie ou finance. Dio Mindonga, Azalaka, ministre Nambuka Oyo. Il a géré, mais tout ce qu'il a jamais qu'au Kangaye, n'a pas bloqué, il y a des détournements, on a tout Kangaye, il y a tout Kangaye à Mambabasi. Donc voilà. Bandeko na moni vraiment lelo to suki awa parce que to zoki mnatang mu lai penza te to baga to seulement tang mu kise na mona mboka parce que actualité ko il faut to koma to yeba to solo la to manyola yango penza ato komi na suka ezalaki esengo mpona biso loko yamba mwana mboka Eric Tiswaka oyo boyebi mikolo kopela mabe alobi mpona ye mpona bosomi ya mboka mpona ba vérité il est toujours au premier plan mpona koloba mpona kosakola en tout cas bolandi ye mwana mboka ezalaki pe esengo mpona biso ata toyeli na butu na ntongo ozanga kopesa biso opportunité te. Oui, hein, bon, le coup là, ndeko Alain Ndongo, voilà, journaliste soit kosala musala, tin intérêt, oza kotambola, wa kosala musala. C'est vrai, au Koutaki Ngai déjà la bandi kosala nasali ba émission moi belé. J'étais vraiment fatigué, mais dans le but le coup les alliés information, il faut les cas. Je ne peux que le faire pour na ko honorer musala oza kosala. Yo za ko informer, pe oza ko former batou. Donc c'était important batou ba pourquoi Dieu m'a interpellé, qu'est-ce qui n'a pas été pour essayer d'éclairer l'opinion. Nous avons rappelé que nous sommes en train de nous battre pour notre Congo. Nous avons rappelé que Belé. Mingi bakima Congo bakenda kofanda na poto pour que lia ezalaka passe na Congo, kola ezalaka passe. Ils ont biso comme étant un devoir de faire des efforts pour que bato na bazonga ba trouver mbuko na ba condition esengeli. C'est regrettable de voir que moto akimi mbuko na mayele nyonso za nango akeko investir na mboka ba paya. Ils a passé. Et pourtant que akoki pe koya ko sala été bato bazwa ba misala bato basala ba sala. Nous sommes en train de faire notre travail, je l'ai toujours dit. Bato bazana posa ko soutenir l'ité obiso to mener, ba oublier te ba contacter nga sur mon compte Facebook, je dis Eric Chiswaka au contacter nga wana. Je suis toujours disponible de discuter avec les Congolais, de parler avec les Congolais puisque moi j'écoute ce qu'ils disent.
Et maintenant, de ce qu'ils disent là, ils vont permettre et c'est comme bébé Zali, et c'est comme Zali, c'est ça notre travail. Nous sommes au service de la nation. Nous nous sommes donnés pour servir notre peuple. Ceux qui te coufent les lots, qui te salissent, te bongissent, qui attendent l'eau, la te donc, nous avons retourné à la question. Natika qui a Congo mboka et todi richesse. Ou non koki ko bongsate ah ande oya ko fana la pimate. Kende ko kota lifelo. Lobi petan ko kota na gouvernement pour bandi ko beta ba 200 millions de dollars. Je serai un président, le meilleur président que le Congo n'a jamais eu. Merci beaucoup Eric Tiswaka. Voilà, c'était un plaisir pour Nabiso Koyambayo alors que Clément déjà mali les bandits bozomo na kaka mais en tout cas tobi to kotambola pour na kozomona mboka poto lobila masolo to lobi to fingi mutute. Toi qui sais pété méthodologie ça information toujours Rolandela ce qui est allié solo moi mboka 2000 dongala asali auto koyoka en tout cas c'est à la justice de faire son travail biso to kolbelo côté ce qui peut te que lobby va libérer les amalamu mais ce qui est allié que vraiment justice a trouvé que marambango ça solo justice personne ka musana mais seul conseil et ça que moi mboka pe akeba ce qui est allié penza que baza kolandela ye ko lukila ka kopiéger kana banzela wana ameka penda ko sala attention makasi côté wana akima atika ba relation ko solo kana bato ko ete na sime baluka wa sala ki boto mona pe bakaya bongo ezoka pe mona mboka sai to ka ki pe ngo pa ya le pasteur o to ko pe s'appelle limemi ebele mais le but est que pe e ko ki ko sala faux to bi peut-être que ça peut vrai mais la question ya justice a sala musala merci biso to pe sala merci na kolonzambe pona opportunité pe sala biso merci na la princesse Pitou Mangaya to benga toujours la perle blanche de la presse internationale parce qu'il y a Zali pendant Moussala, il y a Mokil Mobimba, Moussala a toujours aimé la page Facebook Pitou Mangaya ou contacter en gros information il y a bien payé et Zali vraiment Moussala Makas au moins en boka Pitou Mangaya à Salaka pour la République démocratique du Congo et monde entier en général. To pesi merci na Klebo Mobimba. Ba caméraman na biso to bosente Steve na pisio mbote Steve Labi allais dire et pourquoi pas ndeko ngai o azali na sima ya caméra en tout cas musala Christivi Songo oza kosala musala makasi na biki Pitou Mangaza ko sepela merci na yo cordon Franklin Masiala pour ndengo za ko coordonner musala depuis Kinshasa et moi je dis Alain Ndongo somi à Congo to za toujours wana to ko tambola pour na ko information Papa Mokia na bengio Papa Mokia 3 fois papa tozo luka yo to solo la pona mboka tozo mona ndenge penza ko luka ko lakisa ba zela ba comparaison ya misala ya mboka to lingi peto yo kana kati ya club wa Papa Mokia to luka yo kala mingi te poto solo pona mboka na je pense que aux invitation au spécial pona club wa Pitou Mangaya azapina pour ça aux l'inviter na biso e ko sala penza kitoko makasa to bandeko bosala toujours connecté na chaîne na biso club wa bosala abonner massivement ezali cette chaîne oyo et puis ça bino actualité ya makasi ngai wabino Alain Ndongo na suki awatika kimia boboto bondeko ya kolesu masia etikala o mabota mabino merci.